OK. Bon, il y a kokuta yo. Te biso to longwe na sasa na ba Gino la ba Orly nde toke boma lulu ayo kota na sima. To monika ke sasa azwi kizengi mo boy. OK. Siko to sololi na pululu pona papa Océan vendredi pululu dimanche akufi. Pour soli vendredi. Samedi ka journée moko eleki. Dimanche pona kobima lundi ba 1h sur 2h nde akufaki. Boki sango. Donc namona ngoneti ndoto neti nini yango eza problème nini na papa Océan. Poto sole masolo bien na Chiko. Be Chiko zela na nunga na okende to na yebite. Yo uzandengeni. Ko ba sisa molo moya suka. Uzandengeni. Na komi ndengeni Océan. Voilà, merci beaucoup nga tiki bino pour botika la osilisa na papa Océan na maman Mitolela et fort. Tiki ni bango ta. Parce que ça molo moko to sentir que moi si na mobali comédien batama bon. Mobali ya comédien pesa ye moi si ya comédien ne basa la libala basa la makambo ya comédien bonyoma. Yango nga nalela yopo. Nalela yope. Oyane loko na. Ai et ça kangai bien ndaloba. Donc to na sala kiné. Aka sala o na sala nga kiné na ndaku 3 fois par semaine. Donc bien sûr na lobby que non bato poto bazo soutenir nga. Donc eza na makasi ya Nzambe kaka. Moi Océan. Oh. Wana matanga. Na matanga nana ni pembe alokso nani. Watu mola biso na futele no chambre na omelette. Biso za so polele. Mbo bolingo boye, bo muto ya kokoto be o panza bango za passe. Oyo vérité na vérité. Ya omoni baloba Océan mami atia yo wapi. Atia e pas été. Na te le ko. Yo papa c'est déjà somo ça liyo e sa mami. To sala mo déjà. Moi ça lingi petite sœur na ya solo na pe papa belle sœur belle sœur papa ya nanga lelo aliete atindi po mo eloko ya pa liesili ma bendo yebisanga te na 2001 boyani bolingana na 2019 na 2001 tolingana boyani na 2004 2004 boyani tozonga na 2019 na matanga Chiko Pululu. OK yango moi mabala bazwaka na église na matanga na nzela nini partout kana sema matanga tanga izana na ba vérité ce que il y a le wab c'est la vérité kasi OK. Ne bouge pas, parce que c'est sa caille. Barubi, Banaris Boy Fondation, Bangouana, Bangouzé na Italie. Barubi, Tabukasi a maison de production, Italie Service, na cadeau Bapesibino, Bana Milan, spectacle, le 28 Gino. Le 28 Serge. Teatro de Buranto, na Katia Italie na Milan. Tiré, Torino, Pologne, Suisse, France, Zinga ya Italie. Banaris Boy Fondation, cette fois-ci. Baza ukita na kati ya Italie. Nana rubaka yangu. Soki na matin avion, navana paye fenêtre, pona kanganzira, tamsuna uyanga muku. Invité de marque, bastar rabino oburingaka. Bumona yemoko, mobikisi, mimika bongo. Aïda, lipati moke. Mama Congo, Mwanda Nsami de Congo Chantal.
Vie de loin, tukuzana wana. Zongo, kupesi mboa, mboa binao. Merci, merci, merci Italia Service. À la prochaine. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Tekunaga na zaku ya biso. Tekunaga kilema tukingeko. Kutala na biso. Avis du public. Tekunaga ko kilema tukinde. Parce que le long de ko ils en effet. Parce que le long de ko tuko se fait là. Nous me couper au yobune avis du public. Et binga kia. Comme ici c'est pas comédien. Des coco. Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Chez Didier Masuki. Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Avis du public, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Si c'est pour la première fois de la vidéo, au s'abonner ou appuyer la cloche de notification, au Tindelipe Mouninga et au Sabiso plaisir. Merci à notre papa, notre boss, papa Didier Masuki, mobile Yamande Fouya Pembe, Didier Masuki, mobile Yamande Fouya Pembe, en direct à Suisse, il y a eu un Goana, merci à Bande Konyoso, vous avez pour soutenir Moussala, vraiment, numéro, on a vu chez Arawana, sur un bien abisso, conseil, et au Sabiso, bien pour l'avancement, Moussala, les amants, quoi, soutien, au besoin apporter pour Nabiso, merci à toi, Margot Mobile, pour l'assistance, merci à tout le monde. Les lots, dans un papa océan, tout le monde un peu partager, Ndambo, Azana, on peut éviter les lots, papa océan. À Elisonini, boyebi ke papa océan abela et tout to beta déjà ma solo ana et lelo oyo to na continuité il y a émission na biso vraiment boye ba papa océan nini komela ki papa océan zo vivre ndenge nini papa océan bala ba réalité bozo mona na musika mais réalité ya zo vivre ndenge ko betela biso lelo to za na déjà na papa océan. Bonjour papa océan. Bonjour Barvin. Bonne santé. Santé za nango bien ngolo nzambe. Oui, santé za bien ngolo nzambe. Vraiment, et ça me fait plaisir écouter annonce sous l'élo. Papa océan mambo ça tellement ébélé au sola na yo meto sola o eza essentiel na habiter papa océan. Amoni na maman, pembeni na habiter aza maman artiste na yo. Oyo maman moi sinanga. Moi sina yo. Oh, il habité que papa océan bala. Oh, papa c'est au bala déjà. Na prédota quoi. OK. Donc na prédota. Donc mi fille kombo na e mi fille Konde. Mami nalela yo fort. Oh, mami. Maman mi o boka mami nalela yo fort. Ah maman mi mbote na yo. Mbote na pe maman Barbie. Voilà, maman mi na sepeli komo na yo to ebité obala papa océan et yo kanate to mona pete ndeza la bala penja ba comédie bali to mona ba réseau et tamboli mais yo sens donc silence les kakaka na ebité pourquoi préférer rater ko benga ba ndeko na pour ba soutenir yo na libala.
Mami, yo me toujours répondre bien là. Yo. Ok, c'est bon. C'est que si tu as mal bébé, mami, bobala ni bosali libala. Papa aza mutu ya batu et en plus aza comédien. Mais libala na bino esuki kaka bino mibale. Na bite yondo boya ki abengisa bande ko na musala to ndenge nini. Ngape na comédien hein. Ah ok, yoko tournaka. Oh, papa aussi aza formateur na ngai, aza fondateur na ngai, aza président na ngai. Malgré nga mutu na mema e pas ça isa. Ah ok, yo mutu kendaka ne pas ça isa. Ngande mutu na benda be atie pas ça isa mais ya melanga ngenge. Oh. Oh mema e pas ça isa. Donc yo ozaka déjà jouer pas ça isa. Ah, yango bendaka ye pa ya bo travailler. Mais wana bolingo zakite. Depuis 2001. Oh, toko tano na question maman na ngai. Tozonga wana. Pourquoi vous préférez quitter ba comédien bazana libana na bino? Bosali yango ka bino mibale yokani pete kaka nenga obomba. Bon, merci na papa Didier Masuki. Mobala mande fois pembe. Mobala mande fois pembe. Mobala mbingati na kati na bakisi. Eh maman. Vraiment merci pour na kokanisa. Papa ça zua te. Vraiment zua biso mbale. Biso mbale zua to nyata. To nyata ngoma mbeta to boka ngona mai. So ye ozwa penda bar poto ya zua. Eh moi ça boye bien. Vraiment merci papa kokanisa la couple Mandela. Na émission avis au public. Avis du public. Avis du public. Vraiment merci papa. Merci pena Yada. Bio News télévision. Yada Daniel Lebika. Vraiment Moutouazalaka les jours il y a peut-être na biso ezaki Yada et puis ebele ya batu pe basalaki ba analyse peut-être yo ba bino salaki te yango moni ke yo kana salaki te on moni ke yo kana te za pena libala comédien boye au sentir pena ba live na ba page ya Facebook pe to monaki so vérifier pe o mona. OK na otala ngo. Merci na bato ba soutenaki biso. OK. Donc to bengisa na biso batu te. Oko ezaki première pas papa ya kozwa facture. OK. Yango toloba ke to bengisa na batu te. Deuxième épisode. Bonsoir, invitation. Troisième épisode, soutien fin. Non, bon, non, on a tina na alliance ekoti. Kalamingi te. Kalamingi te mais ma nekono musu atete ba imaki ya ba ndeko na bino mususu. Batali ke moi sina mobile. Ba tuto ça na bango métier moko ba bali mais ba bengisi biso te. Ba yoki on kana mato ya batu mususu. Mais ba na océan d'Afrique bazalaki. Bano océan te boyebi batu oyo yo toko tanga o bazaki so ba ye ba basanti ke oui batu na bayaki. Te. Toboyaki nani. Mais le Daniel Lebika zaki songi asala biso surprise. De ayaki azwi biso ba image. Ti ndenge pe batu bakoma ko tuna pona no bengisi biso te mais pona biso moto yebeke za premier épisode. Deuxième, troisième, bobeng sakabat. Suite est faite au beng sabat. Voilà, bobeng sabat. Papa océan, au bandé kobela, zamba salingolu, malgré moi bas défaut, ezaya mukie. N'habite papa océan. Yebisa bisono, ozo vivre na maman ningeni. Au bali moi si abatu, oza malade. Na nous vraiment zongeli pe musala no comme il faut te. Mais au préféré OK ko bala moi na bateau va na ozo vivre na ningeni. Merci na yo Barbine. Merci. Merci mingi lisusu. Non on appelle ça merci te. Non on appelle ça été. Non on appelle ça été mais non on appelle ça na émission oyo. Nazaki nanga sûreté na mambo libala. OK. Yokanga bien. Nazalaki nanga sûreté na mambo libala ngo. Po nde nazalaki wana po liboso ezalaki nazalaki na mbinza. OK. Obandova na mbinza. Nandova na mbinza. Donc makanisi donc ezaka ke donc odo vivre kana mwasi mo boye ko panda ka on sait jamais. To banda. Donc mais comme mi fille azalaki na espoir mo boye apesa ngaka ba espoir. Apesa ngaka ba espoir donc ekosimba kaka ekosimba ti aye o memanga na église et pas ya pasteur qui est Israël na maman Pauline qui est na pesi bango mbote
Donc naye boye nakuta na pasteur. Donc namona maman pasteur ayebisanga déjà nayoka penda. Voilà prophétie. Déjà aolendisanga kaka. Père d'espoir te. Ayebisinga ke non faut matangomba. Obiyanga matangomba mangengenge. Tina troisième montagne. Mangengenge yo matango te. Na mata déjà. Na tina suka pe donc pe na elanga. Na mali les arana mbanda kwana ta mupepe. So mupepe ye na mangengenge. To wana bana libanda. In semaine. Donc tangu pasteur ayisinga ke non okeni mangengenge. Na bando kaka ba masolo ba batuzo abi mangengenge ngomba ezalanga ngomba. Yo ko mata ndenge nini ndenge oza boite ba tanga boite kaka. Ngabi na omata. En tout cas, tant on a matapé na mangomba mangengenge wana. Donc batu o bazalaki bien. Bazalaki na se menga na mata. Donc dans une force moko ya osaranate. Après ba isinga ke no ndeka ko matingomba wana. Tango okita na lipamboli na. Eyo. Mami donc oyebi ke couple pardon. Donc tangu na ye premier jour kaka na église na ye to bato sukoli mutamta zonga ndaku ya zonga nga zonga mbinza ya zonga kingabwa. Après ce que tant on a na zongi ndaku eloko pesa bozana kingabwa za quartier mami. Quartier na nga pepo ba famille na nga musu bazana kingabwa. Et puis na 2001 tant ya yaka kingabwa ndeko kutana to lingana na 2001. Tozonga na 2019. Lingana na 2001 boyani. Bolingana na 2019. Na 2001 tolingana. Toboyani na 2004 2004 toboyani. Tozonga na 2019 na matanga Chiko Pululu. OK. Ya mwe mabala bazwaka na église na matanga na nzela na nini partout. Kana sema matanga katanga izana na ba vérité. Est-ce que l'ingalo wa binsa la vérité? Kasi OK. Tangu naye na sukoli maman na kenda zongi me pas zo. Téléphone nanga comme déjà déchargé. Na komi wana na luki charge na te. Na chai na zaki na mwa muke nanga na vie na te mega. Kota na zo nini mega. Po nazwaka lisusu appel ya poto te nazwaka appel moko te ya mutu abenginga o comédien o boy et comment kaka appel nazwaka ya mifi bien le msu ba masa na nga bazali na quartier namona appel natala boye numéro ya Londres nini na discours abenga ngata 3 fois. OK. Après na komela na bise non maman na pona monaki photo na eza maman donc nazawana pona koyamba appel na. Après azongisa bi papa nga biso to banga ka po bino bato poto donc bato Kinshasa ba comédien bokoma mona mo boye babwakisaka batu donc nde nazaki ko banga ngabite ko banga te solo nanga Hélène Mwanza maman wana en tout cas na pesaka merci. Malheureusement que numéro na EP ya ezara lisusu te mais na pesaka merci. Donc tant que tu sololi na ye en tout cas et ça l'a bien après lobby nango na moni susu petit na moni na moni Peter Petit na moni Jeanne Bomboli azaki mutu na nga ya kala mais
Jean Bomboli azobili lisusu ozalaka kaka ozalaki omonana te ozoloba te. Donc en tout cas namona pena ke Nzambe azali. Après nde toyaka wana sikoyo papa ebisi biso abi il faut bobala na ngana abi papa na banda wapi na abi na nga il faut bobala na il faut bosala na un geste bokende na prédote na famille nanu et après dosali prédote après nde tosala makambo mosusu mais liboso nanu bokende na famille nabela mutu toza na ye bayebisi nga ye mpe bayebisi ye toye wana ti babi c'est bon tovandaka tobandi ovanda ti tomona kaka baapele ebandi okota baapele ebandi okota tosola mpe na bato tosola na bato bien yango nde tosalaka makasi nde ezana lokwa bapesa ata $10 ata $20 tika tobomba ti tosalaka makambo ya libala wana tosengaka ata comédien moko te ba excuse nga ba comédien donc tosenga na ndenga mabe te donc tosenga ba comédien te après tangu tozwi mbongo na biso déjà ya kokanga lupango wana en tout cas tosepelaka nango nde na ye toke papa pasteur na biso tokei papa pasteur na biso Israël Kese nde tokenda sikoyo epai ya ba mifi donc papa na bango azalaki papa na bango babengaki Vieux Lion Vieux Lion sikoyo po komona ye papa Mupupa na pesi mbote komona Félix Mupupa donc na mama Marie Lingeli donc aye tant tosololi na pasteur na frère Glody na ngai tozali 3 personnes tosololi na papa papa ebise nani pasteur ebise ke non papa tozoya kobima na famille tout papa silika abi mwana oyo namonaka ye ayaka na lupango ayaka bosalaka batournage donc nzoka nde ekomi ya libala après elekaka nango bien après papa bon problème eza te donc bokoya na okomela bino lettre après tout siko likambo oyo nga nasengela ye merci likambo nini mifi mpe so oyeba yango te me nga nazalaka na eloko wana donc natala boye komona nga naa nanga mobali kitoko naa na mandefu nanga moke tout bien mais ntango natali boye na mitali na bi mwa mwasi oyo ayebi nga nde nazalaki siko lelo mpe nakomi boye peut-être est-ce que akondima ngai tokende susu mpa na bango mpo nabala ye lisusu wana donc et puis na famille na bango nde baoraisonne nini nga na bando oraisonne kaka bongo ye moko sikoyo aya na ndaku tangu nga nake tosololi na papa nde nakenda troisième jour bavandi papa bengi ye papa na bango abengi ye na mama babengi ye babi mifi oza mwana na biso namoni baya na oyo libala na bango tout sikoyo eza tour na yo mobali yango est-ce que akokoka kosupporte yo mpo naomona ndenge aza wana aza deja liboko donc paralysé na lokolo okolela te
mi fille azongisa lobi ke papa nayebi Olivier tant nayebaka ye Olivier pe azakaka Olivier o nga nayebaka donc na olela te donc bomona na lingi kaka ndenge aza wana papa tunye lisusu olobi ya solo mama tuni ye naboyi o mama tala toliaki te memela biso ata mwa eloko naboyi na nga makambo wana ya bacharge ezongaka mpa na ngai abi te mama bon c'est bon loko eza loko olobi ondimi ko ntango aya na ndako ayebisanga tosololi na biso me ntango ngamo natikalaki ozongisi ko ba image wana ozongisi ba image napesi donc napesi yo merci merci mon choix nzambe kotaka na bolingo choix pamba te ok choix nanga donc nga naza donc comment bengelaki yango wana mon choix nga nabengaki ange nanga ange nanga oyo agardanga na makambo ebele et puis donc nayebi te donc bato misusu balo nde papa na mulu balobi o ba ange tolongola ba ange alobi mabe alobi mabe ange nanga ezaka donc mwasi nanga ba ange wana oyo bazogarde biso wana fo bazalaka kaka mais sikoyo bozovivre ndenge nini bozolia ndenge nini bozolata ndenge nini ndako ya bato bozofuta ndenge nini oza mpe na bana ozotangisa bana ndenge nini nayebi te na eta na oyo oza nango mama en tout cas eza pasi tia mpona mama eza pasi mpe kotalela nzambe yango balobi ndeke alonaka te aliaka chaque jour biso bato mpe ata ozosala te mais soki otayelaka nzambe obanda koliaka obanda ozalaka bien amen eza mutu mosusu amona papa océan présence na ye kaka bi akosala biso munene boye bote boye seka aza na ye bien avivra bien avivra bien mais soki tosengi eloko azopesa te vraiment merci ka na bato ya poto soki tozovivre soki bomoni nga na papa océan toza ensemble soki bomoni papa océan na santé oyo eza bino vraiment nzambe apambolanga bamama nyonso mama Dorcas ya papa Nsimba na Londres merci mama merci na mama Justine na Canada merci na mama Patience na France merci na Jeanne Bomboli petite sœur propre ya vie na ye papouche les viennent d'attendre sango merci na papa Mabala Wani en tout cas nzamba pambola bino Magio Adjela Saidi binti ya mami na wela yo na moto te vraiment merci kande yo salo bengi biso ndeka yo bengi biso ndenge pe bato ngo balanda ka ba émission to zui pe bato ki papa océan to soutenir yo merci na mama Nathalie Mbusa kwa zapenda ange ya couple Mandela donc alingaka te bolela na utokufa petite sœur na ngai vraiment famille Konde tolela kaka po matange pa bato bakufela sila te et puis atikeli biso mwana ya azaki na une semaine siko mwana ngako aussi un mois vraiment bato poto botika ngati mama Nathalie abi nalinga kuti na yoka ke mami lelo meliti te lelo liete soki na lobi ka mama Nathalie abi koloba te tika mami ko continue te mbala moko ko de ye vraiment to vivre aboy soki ka yo obengi papa océan nde biso tolie soki obengi papa océan opese mbongo akine nde aki hôpital vraiment otilelo asala akine yango mpe na ngena tu na question wana msisa na wana tozaka na kondima ya nzambe ya pasteur Israël Kess nzambe ya source de la révélation divine tozaka na kondima yango mwe to vivre pe facture tozwi tozana na ndako to balana
tokoma tina suka po nzambe nzambe alobi bobimisano obino bozana ngo après nga na pesa o nga na obatela yowa yango biso donc nzambe amoni da volonté bwana volonté yango azo toucher mitema bali azo toucher mitema semble que ma barbine en tout cas tolia kitoko na batapoto na ngolo ya nzambe nzambe aotuta mitema mama Blandine Sylvie sikoza en tout cas merci maman na cause ingratitude ko remercier bino nyonso en tout cas to vivre kana ngolo ya nzambe bo vivre na ngolo ya nzambe siko pona kine na ye na ebiti bo sa ndenge nini ka ningo lobi mama na do tindela bino mbongo pona kine bo sa kine yango na par semaine 2 fois ou par mois ou par jour na ebiti donc na sala kiné 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Okay. Donc na joie docteur voilà de la rayo ayaka ko masenga donc na kisa bokoko quoi. OK. Na kisa bokoko alandela ngai alandela nga vraiment. Donc mais kotala kake oui. Faut comprendre biso hein. Faut comprendre parce que micro est à moko, baza 2 personnes, il faut maman payer à loba, papa fait que toi à loba. Donc c'est un peu ça. Oh là là, donc donc na ndoloba donc to na sala kiné aka sala nga kiné na ndaku 3 fois par semaine. Donc bien sûr na lobby que non bato a poto bazo soutenir nga donc eza na makasi ya nzambe kaka na makasi ya nzambe po bato a poto pe basala na bango makambo nyonso bien mais moko bazaka pe na bakale te mais bazaka na bacharge ebele omoni ah papa oseya siko mona pomona pe le mosusu omona ah bon semaine pene esimbi te tozela nde omona navandaka mais vraiment bandeko na ngai ya poto nga abengaka bango baya na nga baleki na nga papa na yo bapesa yo donc vraiment po kotala nga nde nazalaki donc nanda ozoué na nga théâtre mais théâtre pena bo tosala na bango baninga na nga nyonso tosala na bango théâtre bon wangu na pesaka merci na nzambe po jour bango baobenga nga ozala likambo moko ndenge oloba place wana mais ozokale obambala moko baninga na yo ya théâtre ndenge olobi ke par exemple kiné et tout bato batindelaka bango osalaka 3 fois par semaine ko 3 fois par semaine nano opesaka mbongo ya semaine mbongo ya mois to ya chaque jour ndenge azoya kosala okine donc chaque jour asali opesi napesi ye mais soki motu moko andimi azwa en charge basola na motu wana apesa mbongo nyonso mbala moko mpona kosalaka o bakine ata 3 mois 4 mois azwa en charge problème eza te likambo lobi ke mpona bandeko na ya théâtre ndenge olobi bata bandeko ya poto basungaka bango mpe bakosunga yo mpona kine ozonga normal ozonga ndenge mais champagne petite sœur aza mpe mwana ngai tozalaki na groupe apululu tozalaki na ye groupe apululu ezalaki soleil tozalaki na ye mais akoma na poto champagne bienga donc napesi ye mbote asoutenaki ngai na makambo ya kine asoutenaki nga makasi donc presque 1 mois apesi nga 1 mois wana ndeko na mosala ya ndeko na nga mosala donc ndemo mpe boko bandeko na nga mosusu baza na poto ebele ya kotanga kutu te ebele oyo mpe ntango nazalaki bien baya na point noir mpo nga nazalaki mpenza mokonzi ya point noir nando oyamba bango nayamba bango mpe donc esala bien na makambo ya théâtre mais omonaka donc
neti kaka kobwakisa moko boye ata kotuna ata na telefone bonjour osala ndeni bien ezalaka nango te ezalaka te na ngambo bacomédien bandeko nosala na bango mosala babosana yo loko obela babosana donc obeli opemi te mais obeli olongwe mpo na yo balongoli yo mpenza Mama Irène Bouibou, Yabou. Bouibou. Bouibou yazobela, aobela donc mona appelle les angaraté, Dino là appelle les angaraté, to ayaka nandaku. En tout cas, n'habite que non bande konanga ya théâtre ba boyinga bien mais considération ana donc et ça là bien moni maman Barbine ndeza boye papa Océan asala déjà combo ebele tant boko tingaka ata na tournage moko ata ke balobi kanga ke na koma ba zogi ba soki pe na lobaka bien te se pende nini ndezolo ba bosolo ba bien te na ebite yango babenga ko suna ba film te yango nde babenga nga suna ba film te mais ngasko na ba film wana tant tote na ba tournage donc esengo na nga ezalaka komona entourage donc ata ba emankanga makasi ambiance wana bozali na tournage donc ata naozela mbongo na bango te ozela kaka ambiance wana donc nazala ba tournage comme nga nakanga ba photo nakanga ba photo kasi yo pe na photo na nakanga photo mona na ke na mutu nyonso aza moninga na nga aza ndeko na nga tokanga photo tozi tosololi esalinga bien tant nazongi ndaku donc natali ba photo donc esalaka nga bien même eloko wana siko emankanga naotala boye neti pecho tozalaki ne bien lelo deja akimanga kaka boye lelo akomoki bapoto abosani tala nanu depuis nakota na Kingabwa tosali déjà 2 ans à part Dino là à part Jigel Pulupulu petit nanga oyo a remplaçant ya Pululu a remplaçant ya groupe ya Pululu yenda ko ba président ya asala na groupe na Moscou remplaçant to bien qui remplaçant valable ya Chico Pululu baptisaye to na si pas pasteur Ernest donc là zo lobo asomba pena 10 sacs ya loso asomba baji ba biloko apesa bana donc eza elo mo boye comment incarner la Pululu ya Pululu donc ba petit nanga wana batika ngate mame pela pe toza ba voisin na ye ba voisin ya ka otumolanga soki aye boye akanga na liboko akangi yo pene funa buko liboko bien donc esekisa nga esalaka nga bien omona ye na ndako asekisi nga ti donc wana esalaka nga bien mais ntango sikoyo naomona ke bandeko na ngai ya mosala bakokotya filme ozwaka esengo wana ata mwa 100 fois bape nombre mais nzambe atika mpe bana na ye te donc Peter Son aza na Londres azwaki pasi wana alati abi papa Océan pourquoi kozala na YouTube na yo te mpo namoni bacomédien nyonso basala ba YouTube na bango nga nakofungolela yo ndafungolela nga Océan d'Afrique TV Océan d'Afrique TV donc et ça donc et dimnanga moi na komo landela chaîne nanga na koma pe ko benga batu baye bato na bato balinginga donc moni mutu na biso mutu alingi yo te yo pe ko linga ete eza bongo donc eza bongo donc et ça et comment au salanga et sengo journée msupe na ye to ye na répétition na répétition na répéter na Kingabwa toujours répéter
Donc yango wana loko e manka ngai mais pour même le roi Nzamba tika bana na été Nzamba za toujours na contrôle. Nzamba za contrôle parce que bozo évoluer ndenge ni na groupe ango. Po yo sala raté et le côté ba tournage, pour tournage singa mbongo ko benga pe bande ko mususu. Est-ce que comme derrière niveau benga pe bande ko bayaka? O bengi pe bande ko D3 bo sangani ko. Neti ba mama epela na benga kié. O futa ki mbongo. Dino lante, on eza mbongo te. Bayaki ba bayaki ka eza kaka mbongo ya transport. OK, déjà yo caché pe na we ba caché. Naza na mbongo on a. Ba comment osenga te papa. To yebi ke so ko bengi boye, na yebi ke tina OK tourner enveloppe eza. Ah, nga pena bayebisa ngai ke non, maneti mame pela isinga yo za ndeko na ngai. Donc tozalaki no na point noir, tozalaki no na kabinda, tozalaki no na makambo ebele. Donc, tant na mona yo boye, na kumisa Nzambe kaka po Nzamba tiki yo ti lelo, donc faut ka tozalaka pembeni na yo. Makasa mampio. Jerry Kobetox. Ayaka atikanga te donc azwa donc apesanga film mobimba. Ngana mami tozaka ba actrice. Donc tozwa na film wana et bandeliti souka. OK. Comprenez. Et puis Jerry Kobetox wana kaka. Jerry Kobetox quand na béton na donc RBC pena les yeux penza ya makasi wana. Donc yé aya ti na hôpital azwa babilama na ngai. Donc asukoli. Oh, quel bolingo. Vous comprenez? Nazanga eloko opesa ye. Donc on appelle ça que merci. Merci quand même. Jerry Kobetox c'est un tombo qui il y a tombo ga mingoa a pété ba carte. A bisinga. To so wa souté. Oh. Nga komi bongo. Oya lingi nga na lingi e. Oya lingi nga te na lingi te. Oh. O sa ke suni kwa tomolela o. Ka bongo. Mo ay benga o petit na nga. Ponga za ya na e. Ah, udah do we like ya bo inde ni. Nga do ba yo kana te yangwana. Ah, ya benga ga petit ya benga petit ba benga ga petit. Na normalité po jera muluba. Ko ka ba wa. Ngai penza donc naga ya tout molae ya te makambo faire. Nga na tsaka makambo faire ya tsaka makambo fali. Ko epesa ka wana otumoli ba donc vraiment en tout cas et puis elo msuna kanisaka Didier Masuki abengisanga na émission tango alaki na ngiringiri et pas na bango na pembeni wana donc na émission so to sala na journaliste bien na ye moté. Donc tout ça la émission wana zaki na bien wana voke Brazzaville te wana na uti Brazza déjà pe santé série wana donc makamio so bien succès pena donc mati wana na zaki bien donc na ya siko to tourna émission wana et salanga bien makasi na tikaka na souvenir ya émission wana. Donc tout on a ba relation ba to ba benga. Na zo ba relation belé et puis une série wana. O leka to zali na pululu. Attends to kabwani pululu azam pandi na nga pe boy donc nga na zo sama na nga pe na ndene na nga. Donc pululu pe na master na yo pululu azali master na ngai aza ndeko na nga vraiment donc pululu azaki donc batu nyonso balobaka o pululu asali boye asalaka boye pululu asalaka boye yo seka kaka pour l'histoire ngande na yebi histoire premier ba comédien oyo to katisaka Brazza ba katisa na bango mais point noir premier ba comédien na monde ya théâtre ezaki biso na pululu. OK. Après wana ba sai sobe ba le sombo. Série wana pe point noir so lingalo lo bangonde ni. Il faut ka Kikongo. Ya solo
mais siko point noir et chanza lingala kikongo français tout mais époque wana ezaki donc point noir kikongo donc mais bino bo baluba boyeba kikongo nde baluba na point noir to bando mesana kaka to mesani yoka ti nakanga pe kikongo mobima me nayeba koloba te. Ok, so mais so mtalobi na yo yo mutu ayeba po ezaka neti kikongo à l'état ezaka neti kikongo à l'état donc pululu pena aza ndeko na ngai pe ya sonam donc azaka ndeko na vraiment mais ozo appelle likanisi na ebite ndenge obela buya so ngino tala pe bana na bon bana baza bana baza na bango nayebi ke nzambe azosunga bango azobatela bango baza na bango bien mais moi pe nayeba keke bana baza donc baza éparpillé quoi donc neti nga nazwaka likanisi ntango pululu akufi po tosolola na ye avant kufa na badécembre wana tosololi ndenge non papa Océan nde eza na yo nde oza na oza acteur moko oyebana osala kombo donc batika yo boye te yaka na kine ebongo tolandela makambo na yo epai ya mama Olive nga mpe nakokotisa dossier na yo nakokotisa mpe dossier na ngai mpo nga mpe batika ngai c'est wana banda bato anda okende te po batiaka kombo na ye te sikoyo tosololi après donc quelques jours kaka naokake pululu akufi donc epesanga émotion comme ngai nde papa Océan nde nayebaki bana ya pululu oyo baza na point noir oyo baza na point noir nde namemaka bango nazwi président du 15 Gabé Osibi Gabé Osibi du 15 au 15 mwana nkoya za nkoi donc merci naye donc aye abi papa Océan na rotika oboye te yaka na Braza et puis ovandi ata 4 jours après ok kin boke na ba délégation ya nini ya ba artiste po azwaka ba artiste ya point noir na ya Braza asangisi bango et puis nde tokendaka na matanga ya pululu na bana donc tozwi bana donc yo na délégation bato bauta Braza siko tozwi bana wana donc azaki mwasi na mobali mais wana ozaka boye ti nazaka boye nakonda makasi boye te baosimba ngai ya osimba baosimba ngai ya osimba et puis donc nayaki mpena bien te après ti nde nayaka wana balakisi bango mpa bafamille na ye tout après bana mpe bazongaka na bango donc elo esalanga bien kaka ke non mpona boyi ke bana batelengana ke o bayeba ke papa na biso azalaka boye mais esalaka bango bien ntango bamoni bana bamoni mpena photocopie bana pululu donc esalanga bien bazalaka mibale oyo bazalaki na Braza na point noir et puis bazalaki 8 donc en tout bazalaki 10 bana bazalaki 10 et kasi azar bino bacomédie boa mabe boni kobota te nga boti mingi te baza ebele ti nayebi te papa Océan ndenge olobi boye mpona bandeko na ya musala donc yo toyaki ya kokonda na me mama mi azotaluka na liso alobi donc aotalo na liso alelo sikoyo te ye ntango oye na matanga
Tant nazali na Quand yo na matanga. Yo ota loba na litwa lelo ke. Papa Océan lelo ozande, zo dezande. Soki pululu azali na bon moyo. Nde pululu nga témoigner et puis na regretta eloko makasi. Est-ce que pululu ebe relation na bino? Hein? Mais pululu akota après nga na sai. OK. Pululu aza mwana pa na nga na sai leke mwana te me leki pa sa senga kota liboso na bango. OK. Ba ya kokuta yo. Te biso to longwe na sai na ba Gino la ba Orly nde toke boma pululu ayo kota na sima. To monika ke sai azwi kizengi mo boy. OK. Siko to sololi na pululu pona Papa Océan vendredi pululu dimanche akufi. Bosoli vendredi. Samedi ka journée moko eleki. Dimanche pona kobima lundi ba 1h sur 2h nde akufaki. Boki sango. Donc namona ngo neti ndoto neti nini yango eza problème nini na Papa Océan. Poto solema sola bien na Chico. Péché quoi zela na nunga na okende to soin. C'est la bosali. Na bosali te. Il faut rappeler aux zongisa na ata mwa mukie tango bolingo ngo ezong ekomaki ko zonga. Tango ekomaki ko zonga. Amona nga na Facebook. Kasi amami azobomba place na to lecture mbambango. Amona na Facebook. Ba to limwanaka. To limwanaka. Amaya pardon. To limwanaka biso mibale. OK. Merci na mutasala 2001 to zalaki to kabwa na 2004 to volé na biso pa site depuis to limwanaka to limwani après na Facebook nde ya ye komona ngai. Merci na mutasala réseaux sociaux. Merci mutasala na réseaux sociaux. Sikoyo tango yo omona ka na réseaux sociaux. Wana pe na bike bozaki na bo vivre kana tendance non? Nani tendresse. Wana déjà bolingo. Matata. Wana bozame matata bulu yeke. Mais bozaka na ndako moko. Nga nazali na tikala na point noir ya zaki na Kinshasa. Même si oluko kutena na Facebook yezongi da Kinshasa. Sikoyo nga zaki na tournage mo bona taboye mutu mo akomelinga message. Bonjour mi fille. Est-ce que ça mi fille Konde? Atangi maman komona. Ngabi eza mi fille Konde eza nani abi Papa Océan. Papa Océan. Mais nga na benga numéro na yo na yambaka mwasi mwasi na yoki ka komona nga bando finga ya solo se yo ba finga mingi ya na baya na ngai okoma mona mais na yoka pasi ke mutu mo bonazala na ya bela na solo la ta na ye mami bongsa na micro balusa na moi te balusa kotabo siko tango lobi tango oyoka kinde Papa Océan bela sango tamboli yango luka to benga oyeba soki eza ndenge nini ya ba ex photo soutenir pe bango libongo masu ekufaka mais libongo tikalaka donc yo benga ke na sens bozonga na te mais au consoler ka ndingo yo ka bela solo po eza na actrice moko akufa diva pika nde ko jouer pa ya Papa Vie de loin vraiment azaki camarade na ngai yende muta ko yebisanga ke mami oyebite Papa Océan abela kwa yeba pe relation na biso na oka pasi na meko benga bona mekata ba 3 fois ba finga nga kaka na tiki na ngai siko natala na 2018 2016 te 2019 no début prof pululu akufi na décembre ba na début na mona we mutu mo ba komelinga bonjour mi fille est-ce ça mi fille Konde oya kingabwa ngana bi ezangai eza nani Papa Océan abi mi fille na luka ka pesa numéro na WhatsApp na pesi ba mon numéro to bando solo kana tournage wana to bandi ko solo la bolala te butu kaka masolo kaka papa aye kokotsa doso mi fese to kozonga ngabi yo za mari abi nga na bala te ndo yebela nga na bala na ngati ngabi na lingi na ngati yo za so yo tala nga tanda zaki na point nonda zaki bien so ayo mona yo tala nga mona otala nga 21 € mère salinga zonga na zonga ya solo ano ya solo bando banga makasi Papa Océan ngai Papa Océan so aza mutu mo déjà mi balo so alingi abenza da bien na yango so zimo balo kwa Papa Océan c'est fait là au mona mbanda te
alingaka kutu te oyoka ata ya koyoka osala mpe so respect moko ocomprendre te vraiment de so aza na yo oza à l'aise ata aza na banzonzingi na yo namelaki mbononi naza me mosu asalaka na ye obomi ye lisusu ebonga artiste akoza oyebi nani mwana groupe aza te bango nyonso balobaka mami tolela yo fort wama naya koloba nga abi yo bala abi te na bala te mais mutu nazalaki na ye esimbi te tala boye tala boye ça va vie na ngai totikala vie na petite na ye tokontinue kaka masolo si namoni vie akomi basali elo mo boye mifitande banyokola nga tande basali nga boye ta papa longwa place wana longwa soki ezwi yo tension eza mabe longwa mo abimi libanda akeye wana siko mère akati braza azongi kuna mais bino déjà bolingo awa ezali bolingo te me tosololaka wana siko mère auti Kinshasa akati po noir mais bino bosololaka kaka mais akoti ape de dossier akoti dossier mais na répondre ete nakolinga te mpo nga alingana mpe batouble te place atouble antuka ozwa nonga te na obendana so elo mo boye ekomeli ye mifita nalie te lelo papa nake mwana agence nabwaki eli yo oyebi kaka na mwasi me siko alie te asalaka lisu te siko na osani nakieka na mariano natindeli moi pe mwana so moi quête azu moi quête asombi moi la sombi moi mi fi na lié lelo tande na bimi et puis mi fi a soutenanga makasi attendez aux na braza tango pe nazangi na braza tango pe na ye na kini kutu ye ko yinga donc ya grave donc na liaka donc na la au moins deux jours au lieu déjà foufou et là il y a des jours. Il y a des jours. Na pili. Papa c'est antika bo. Comment ça biso po ani? Maman. Réalité. Réalité. Donc pili pe nana fufu la des jours. Comment na ka ke batu tozana mango batu bavanda tovana na batu esika moko ba voisin. Bon, respect wana donc non lingate. Donc respect va faire ça rayo, on va comprendre que souffrir. Donc navana bien na la donc na lenda ka fort. Mais maminda ebinyos donc omona aya tali bobi mais naza na mbongo te ti ye moko koluka mbongo susu atindelinga ne na somi moi fufu moi nini pour nga pe na lela badi c'est moi provision et on a déjà mam déjà to kabwana mam nyonso si là déjà donc c'est katika ko na maladie maladie te donc atika tozalaka na ye tango na beli tozalaka na ye tango na beli et puis atika yenga na maladie yaki wana bolingo ezate bolingo ezali te boteli ba bon moment nyonso bopasaki mutu akomi boye yango moni ma barbine nga na sepela na héritier Watanabe ayemba mokole loko nda ayebaka valeur loko na ye donc bato babwakisa ye papa Osea bayeba valeur na ye te tellement nga kaka nde nazalaka ne na 2001 nayebaki Olivier wana na tango asimize na tango asaisai ça succès makasi wana siko basérie ya lakisanga théâtre yango wana donc nayebaka valeur na ye nzoka tinde yakota dossier aza point noir koto opululu pe azali baotianga molende malgré yo pose komona makambo na yo mais papa Osea abeli eske kolinga na bolingo solo eske kosabwe ngape kota pululu na olendaka mais papa tosalisa ye nani otaki ndeko na biso totika no makambo libala ya mabala wana ti pululu aye kokufa nde papa Osea ye na kini tango aye na kini nde le jour ayaka tellement abetela pe da président Gabe aussi bima solo yango nakomi bakomi kaka boye bon bazwika je mwasi Osea wana matanga na matanga nanani apembe alokso nani watumola biso na futele no chambre na omelette biso za so polele bo bolingo boye bo muto ya kokoto be o panza bango za pasi vérité na vérité yango moni baloba Osea mami atia yo wapi atia epa ete
les non papa c'est déjà somo ça lingi oyebisa mami tout ça là moi déjà moi ça lingi nabimi pe petite sœur na ese ya solo na ese pe papa belle sœur belle sœur papa ya nanga lelo aliete atindi po mo eloko ya pa aliesili mabendo oyebisanga te soki oyebisi ngai nayebi ke oza artiste nosani mais ngai nde nazwa te po mwasi azalaka na mobali moko voilà merci beaucoup mami nayebi te papa oseye okobakisa nini mpo tosololi vraiment masolo eza important mpona bandeko baolanda biso mpona kine na yo mpona bato bakoki kosoutenir yo mpenza oza na ndako oza na bana oza na mwasi oyo ozwa en charge ozalaka na ye na ndako na yo ozosala te mosala epa bato na bandeko na yo ya théâtre oyo koloba nini parce que métier eza na nzoto ezoréclame biloko eza na nzoto ezoréclame bima donc ozokanga yango esika moko bandeko na yo basala nini mpo na yo babenga yo nimero na yo kuta eza partout motu nyonso aza na mposa nimero na yo so aza na mposa nango akozwa yango mpo eza partout oza comédien nimero na ebombanaka te nayebi tokokoyesa bandeko na en tout cas merci Pena Barbine merci eloko kaka nga nakoki koloba na bandeko na ngai bacomédien batikanga temps molai mais batikanga temps molai mais pas nzambe nazali nzambe atikanga te nzambe atikanga te omoni ntango bandeko na biso mosusu bauti okufa baartiste ebele bakufi mais omona tant na matanga chaque matanga po tant lobaka matanga ya ndeko na biso nani Richard nde na yakite nde ba matanga msusu wana bakami tomoni matanga boli na kete nan pe matanga mo msusu pe matanga so misatu boende na kenate mais matanga nyonso o ngana zalaki na kin donc ba mona nga pe bamona donc bamona nga basutukaka papa Osea en bonne santé nzambe pe nazali nzambe azali nzambe yo babilo abon fo kendaka bamonaka yo nzambe bayebi pe basala boye soni ezozongelaka bango eloko te eyoa donc omoni ntango bandeko na biso oyo natangi bakufa wana donc ntango mosusu bazalaki na posa baede bango ntango nanu bazalaki na bomoi bayeda bango te bayeda bango te mais ntango kaka bakufi batitre bimi ebele boye organisation boye en tout cas nalinga ndeko nanga mo boye Kibutu asoda Kibutu na pesi yo mbote zalaka abongo Kibutu zala na matanga ya piko Kibutu aloba makambo moko boye a déborda pona bandeko na ye ba vérité abime comment bino bokozala mukema mabe ya boye avant na bosunga nanu bosunga ndeko na biso azangi na bomoi il faut nanu bomitala nanu bino pourquoi boza kokabwana ona oyo balobana te ona oyo botika mitema mabe alobi nga mpe nazongisi kaka bien dit mon frère ok wana commentaire mbala moko boye na moyo allez Kibutu éliminé ngape éliminé omoni donc eza mutema mabe oyo basungaka bino boza na bomoi basela te kokufa bana na babima biso papa Osea muta forma biso ngana bime papa Osea te c'est le moment bato bozali na bango bosala na bango musala bazala soudé basungaka bino boza na bomoi to boza na posa na bango na bité boza na ngambo nani ya sila to Bellevue yoza baku toza famille bota bango nyonso baza ba actrice bango nyonso baza batu ya théâtre oyo biso tozaki kosala théâtre na bango mais
nga nayebi ke Belleville apesanga mbongo apesanga mbongo ntango na beli apesanga mbongo donc mbongo wana mpe esalisa ngai esunga nga na kine mpo nakomotambola bien nakomotambola bien liboso nazalaka kotambola bien te nando otambola bien te donc mais nakomoloba bien nakomotambola bien donc moke o Belleville apesa donc esoutenanga ngai nazalaka na likolo pasi donc likolo ekomi moi bien donc c'est ça mais koloba te ke oza na ka ya Belleville na ka ya sila te mais nga nayebi ke Belleville baza bandeko donc c'est ça et puis nga ntango toyaka na matanga ya ndeko na biso sila ya papa na bango Belleville na sila bazalaki bacamarade vraiment sila azalaki wana bazokende na Belleville bakende boye bazonga boye Major Zolozolo azalaki wana Major Zolozolo abenga ngai abengi Belleville mpo tozwa tosalaka mwa discussion moko boye et puis eleka nango bien omoni donc eza kaka eza pe mingi bino ba journaliste biso bato panza bango bino nde ba artiste ba journaliste bozo panza biso makasi papa Océan neti boyo sali no émission olobi na ma bete biso to ko émission to titre après siko wana titre wana bo neti allez bo bimise eloko moko papa Océan na mwasi na balobi boye papa Océan na mwasi na ye moi papa c'est qui talanan omoni siko moni batitre bino batala te papa te faut soit pena bazol papa c'est bakabwa na mwasi na talanan ngana mami nalela yo fo oya ngamo ya ngana na lobani papa c'est ozana eloko na yo un comédien vraiment na sepeli makasi papa aussi bambote na banani je pense que to citer na biso awa na te so maman mto opesa bambote to mto opesa mbote opesa ga mbote biso mibaleka na bato moko vraiment maman Nathalie Mbusa famille Petit Nisha Petit Peter Petit Nisha nani mutu so sabole mfota batanga komoti yesu alinga batanga komoti alinga ba belete alinga te Nathalie bola mweleke bele Nathalie bola mweleke bele Mama Dorcas ya papa Ntimba Jeanne Bomboli bota micro na katikati kasi ko boloba Jeanne Bomboli Gidoran petite sœur wana petite sœur ya Vienne et Papouche Vienne d'Atansan Micho Mabalawan Maman Justine Maman Patience Maman Sylvie Blandine Magioa Jela Saidi Binti yayo yango wana azana Belgique Ozia la première dame de Belgique la première dame to peso mbote place oza Maman Dolonyanga ya papa Claude ye paza en Belgique Mireille Kifuba na Esther Nzimbu bango baza bandeko ya papa Dolonyanga aza na Belgique nzambe na ngai na Londres na mama Dorcas bango basambela na église Christ Vainqueur église Christ Vainqueur ils sont à Londres de Timvula plus 35 et ya yo yango wana plus 35 non plus 35 Timvula champagne mbienga pe topeso mbote Daniel Lebika, en tout cas papa de tous les jours. Yada de tous les jours. Tu peux somboter. Empereur. Mayabu, tu peux somboter. Alors ça, je viens de faire bandala. Je viens de depuis. Maman Louvoilou, Maman Louvoilou de Tembo. Donc famille Tembo na Belgique, tu peux somboter Sikoza. Maman Justine en tout cas merci pour na
moi nango batikeli ngo petite sœur atike petite sœur atike na une semaine de bato poto merci na bino kaka po miliki ezanga te nzanda zwaka lokumu donc yo mtozo batela sko mwana ngo ezana yo alela te nde natiki eboda nyonso nasaleli ye moto abatela ye Mireille Kifuba déjà Mireille Kifuba na Esther Nzimbu donc wana bandeko na ngai donc Esther Nzimbu aza na Canada et puis Mireille aza na France mbote pe na oyanga mwana Chris Dash pupa ndo ya papa wana mwana liboso ya famille mopupa ya dawa ya dawa mopupa mabwa vraiment Geneviève Nzuka na peso mbote vraiment merci na bino nyonso merci pe na yo cameraman na biso alnga bata akombo vraiment merci mingi na Barbine en tout cas merci donc merci mingi na Mukubai ya tete avocat na biso Mukubai côté ma tete et puis voilà famille Kachama papa na ngai André Kachama et puis Moussa Kachama Julie il y a papa Keba donc bato nyonso de bazala nde babengi yo yo mba mo pesi au centre Miami bas bengi au centre Miami pour non ça dit bino nyonso tant to salara mo émission moko boye pour bato bande OK modéliste so asaba émission pour na kotonga nde bato bandi ko benga passé biso mwasi na yo na passé na lobanini na bando passé nde omoni bakana nyonso donc bakoma pe na maami miko couture mi fi konde couture nde miko couture voilà zelonda kesika keke pour accompagner papa Junior Tori Bolingo yo merci beaucoup maman voilà, merci beaucoup à Papa Océan, merci à Maman Mitolela Yopé Fort, merci à Badekonio, c'est pour ça qu'ils se coachent, branchés, la chaîne Abino Bolingara Mingi, beau commenter, beau liker, beau partager, tu mets la vidéo, bah liboso, beau s'anater, au s'abonner, ou appuyer la cloche de notification, au tindelipe Muninga. Au ticket biso pe commentaire sur to sali bien to sali mabe là so to sali mabe na commentaire na yonde wala biso to sali mabe pour to mega obongisa po lobby to sa malamu pona ko sepesa bino bato bozwaka temps ya kotia ba connexion na bino ba mega na bino pona kotala rabiso. Merci à notre papa chéri, papa d'amour, papa Didier Masuki. Voilà, papa Didier Masuki mo ba mande fois pembe. Bambote na yango wana vraiment pour s'abonner massivement awa bozala jamais de 6 ta mami yo na yebite yo uzandengeni faut ba sisa molo mo ya suka uzandengeni na komi ndengeni Océan. Voilà, merci beaucoup nga tiki bino po botika la osilisa na papa Océan na maman Mitolela et fort tiki li bango ta parce que ça molo mo to sentir que moi sina mobali comédien batamabo mobali ya comédien pesa ye mwasi ya comédien ne basala libala basala makambo ya comédie bonyoma yango nga nalela yo fo nalela yo pe oyane loko na ai esaka ngai bien esaka ngai le boss Didier Masuki au succès bango. Didier Masuki, pas le mandé fois pembe. Grand pote Didier Masuki, mon producteur. Grand pote Didier Masuki, mon beau frère. Merci la Didier Masuki, mobile mandé fois pembe na kati ya Suisse. Avis du public na yembela o, avis du public na yembela o. Yo 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 yo, avis du public na yembela o, yo 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 yo, avis du public na yembela o, yo. Balobi chaîne za moko avis du public. Yenda li supporter bosonja bolingo la misama pana le nyamaze basira ka so monter balobi otrema di manjanga tsango le soko polenge. Avis du public ba théâtre ya solo. Avis du public ba film ya solo. Avis du public ba émission ya solo. Avis du public, on l'équipe a dit. Avis du public,
baka bango ne kulusu di bakangama bazanga sika okende avis du public ezo kata bango baoba excusez bafani nyonso ya comédie ya théâtre ya filme ya émission bafani nyonso balingaka surtout kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masuki Mandefu Pembe oh bastresse longwa oh basusie longwa vanda na chaîne avis du public vanda na chaîne avis du public okozala ndesite okotikala okozala ndesite avis du public ya Didier Masuki Mandefu Pembe s'abonner oyeki s'abonner on a le qui te s'abonner Masuki na kana témoignage ya Didier Masuki atinelanga Kasamoto tanga ba musicien ba ogangela Kasamoto ngana za nango complet yuta pa ya Didier Masuki Mandefu Pembe ceux qui bato boye barate mutamema biso na internet yé mutauta poto Suisse et on l'accès que internet yé bato ba ko c'est des missions internet na senga wana merci avis du public eza chaîne et pesanga makambu chaîne et soutenant même que c'est les majeurs makasi chaîne et tekanga na poto. Voilà bande ko ngai on est so balingaka biso ba artiste vraiment pour nous biso émission zaka yango avis du public